Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 po ete ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 po ete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zumel 1000 pour radio anezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Moto volcan qui yango ya bien Keba Zumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka na bengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na Radio Zumel. Avez raison aïe. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda Radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona kopresente bino ba emission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini lelo ezali mokolo oyo toyambi bongo Monsieur Ignace Mbuta oyo amemeli biso sujet mokolo mwa lelo po ete akoka koloba na oyo etali bongo masolo ya mboka na biso la République démocratique du Congo. Biso na bino tokoyeba na butu ya lelo eloko nini oyo Monsieur Ignace Mbuta amemeli biso pona oyo etali bongo masolo ya mboka kasi ya mbote tokoka kolobisa ye tout d'abord équipe mobimba ya Radio Zumel 1000 tolobi Monsieur Ignace Mbuta Bambote ya mingi Monsieur Ignace Mbuta esika ozwami. Merci Papa Roger, ngape na zone sele bino mbote équipe Radio Zumel mobimba. Yo moko lokola Papa Jacques, Mama Rosalie pe na ba technicien na biso, pe na bandeko na biso mususu otozala na bango souvent na forum oyo nano ba quotité pe ba kozwa mwa possibilité ya waya kolanda biso ya kokota na pesi bango bambote belé pe na ba auditeur na biso bango nyonso o ba so mwa tana bango o ba pesa pe ba yoka Radio Zumel parce que soki bango bazwa kata ya kolanda biso te ndepe Radio Zumel ko sala ba émission te parce que bo sala émission ko bato balanda bino soki bato bazolanda bino te
tina osala émission ezate. En tout cas nzambe apambola bino babisika nyonso o bozali na ba famille na bino. Merci, Monsieur Ignace Mbuta. Monsieur Ignace Mbuta, nabanzi mokolo mwa lelo oye na sujet oyo oye na yango po ete olingi osolola na bakongole pona koyebisa bango makambo oyo ndenge ezali koleka na oyo etali bongo mboka na biso. Yango wana na butu ya lelo na biso na bango tokoyeba eloko nini penza oyo memeli biso na oyo kolobela biso na butu ya lelo. Ona yango sans plus tarder tokozwa yo tant mingi te Monsieur Ignace Mbuta mekana nikoyebisa ngai mekana nikoyebisa na biso masolo nini oyo yo omemeli biso na butu ya lelo eloko nini penza olingi koloba po ete ba auditeur bazali na besoin bayoka masolo oyo memeli bango pe na nsima na yango soki osilisi bandeko bakokotela biso na kati na boîte oyo bakolinga kointervenir tokozanga te kopesa bango pe moi maloba po ete bakoka kopesa ba point de vue na bango. Sans plus tarder maloba ezali epai na yo Monsieur Ignace Mbuta, s'il vous plaît. Merci Papa Roger, merci pe bandeko na ngai oyo bakolanda biso na pokwa ya lelo. Sujet na ye nango eza sujet moko tokolobela mwa makambo ebele oyo etali mboka na biso ndenge ezali kotambola na ngonga ya lelo pe na makanisi oyo biso bakongole toza nango si oyo etali démocratie oyo etali constitution na biso. Parce que soki na tali makambo etali démocratie na constitution ezali kaka biso bakongole te na monde entier mutu toyebi ke démocratie ezalaka pe constitution na mboka bato ezalaka. Mais lelo na mitu na biso bakongole ekomi lokola ke tokomi neti barobo okende na toilette obima ozonga constitution démocratie. Mais soki na tali na bamboka oyo ezali nzinga na biso toza nango na frontière kotala Angola, kotala Congo Brazzaville en face, kotala Rwanda na biso na mopanzi na Uganda, otali kote mususu kuna Centrafrique pe Angola kotoyo nanu na yoka te bato bamboka wana bazoko yemba makambo etali démocratie, makambo etali constitution ndenge biso ba Congolais to komi nango. On dirait biso ba Congolais to sa expert na démocratie pe expert na constitution. Pourquoi na komi kolobela bongo? Parce que ce qui totali na kambo eleka le 16 février au bandeko na biso bakufaka bato wana bakufaka pamba te bakufaka bazaki ko réclamer loko moko dialogue réouverture ya conférence nationale oyo bakangaka yango nde bato wana bakufela batika milimo na bango ba sœur na biso ba frère na biso ba grand frère ba se grand frère na biso ba papa na ba mama na biso o batika biso lelo ti lelo to komi na 2016 oyo be donc opportuniste o bazolo bake bazwa pouvoir na Congo bako organiser ville morte pona koniata ko fouler donc à pied milimo ya ba papa na biso na ba mama na biso na ba sœur na biso bango ba réclamaka dialogue lelo yo bazo senga dialogue et salam soki bazalaki vraiment bato bazana mémoire ya solo ya koyeba ke pourquoi bato wana bakufaka balingaki ba organiser ville morte wana te ba organiser ki au contraire balingaki ba sala ba veiller de prière pona ba senga bato wana ba reconnaître marche na bango ba salaka pona dialogue ya melelo oyo 2016 toujours senga dialogue or bango baza banti dialogue mais bazoke de ko kanisa milimu ya bato yo bazalaki pour dialogue. Voilà en quelque sorte et loko nini oyo ezoko laksa biso ba Congolais na niveau o biso tozoke makambo etali constitution lelo tozolo bake le président ougandais Yoweri Museveni a uti kozwa 5e mandat na ye. Est-ce que na Uganda constitution ezalaka te na Uganda démocratie ezalaka te donc na démocratie na monde entier awa otozali Congo ga mutu ndaza na démocratie Congo ka bande mutu bayebi kaka donc constitution. Donc on dirait biso ba Congolais toza expert quoi. Donc to l'équipe peuple nyos tout dans le monde entier makambo oyo ezokota la constitution makambo ezokota la na ni démocratie. Donc yango nazolo bake non biso ba Congolais to koma na temps ya ko réfléchir. To meka ko réfléchir muke to meka na ko vanda pe
to kanisa pourquoi situation ya ndenge wana ekoyela biso na kati ya mboka na biso et qu'est-ce que nous pouvons faire pour la situation wana échanger parce que to lingi lisu makila ya peuple congolais est raté to lingi lisu souté mboka na biso et comme na point ya kokambwana parce que la situation tozo kende là éclatement ya Congo mutu tozo luka bato wana bazana besoin que Congo etambola Congo ebonga. Voilà pourquoi bazo organiser ba biloko wana bazo lingate to kende na dialogue eza pona nini dialogue ezali pona ba divergence oyo biso ba peuple tozana ngo o biso bato tozana ngo na kati ya famille na kati ya libota soki bozana ba divergence papa na mama bavandaka bovandi bosololi po trouver compromis na divergence wana. Est-ce que biso étant que peuple congolais ndenge tozali papa na mama par exemple basombi lupango ou bien basombi ndako bon papa na mama bengisi biso bana lobi na biso bana bon bino ba mibali bana basi tala ndako tosombi yango alors kaka pona batuni biso bana ke po bolingi to tia peinture nini na kati ya ndako biso sikoyo ba garçon balobi ato ko tia peinture ya pembe bana baso to ko tia rose. Allez, donc kaka pona divergence wana ya peinture na kati ya ndako ibota na biso epanzana ibota na biso to bomana pona kaka divergence ya peinture. Voilà situation auto comme na Congo. Situation ya wana parce que mutu mususu aza na opinion mususu oyo aza na opinion mususu tozana besoin de to bomana to kabwana biso ba Congolais. Ce n'est pas la peinture qui peut faire que Congo epanzana ou libota na biso epanzana. Donc on a pesi justement exemple on a poto pour comprendre na point nini biso ba Congolais to komi parce que koto les opposition koto les ali majorité présidentielle ou bien bateau baza pour dialogue bateau baza contre dialogue. Alors nous avons une seule chose en commun, c'est le Congo, la RDC. Une seule chose en commun où ils ont samisa biso to bana Congo ezali Congo démocratique wana. Alors kaka pona eloko moko to yokani te. Donc to lingi kaka Congo wana epanza na pona eloko wana to yokani te. C'est ça bande konangai vraiment tous attend ya ko se reposer. Lelo natandi article moko bazolo bakeo États-Unis ezolo ba ko sanctionner Raïs na ba collaborateur na yepona ceux qui va respecter délai constitutionnel te. Vraiment na seki trop pourquoi parce que ndekolanga moko pe na kati wana poser question abi oui to moni ndenge États-Unis azo se préoccuper na problème wana tu peux tout se poser question États-Unis azo se préoccuper na problème wana parce que alingi ba Congolais mingi ou bien États-Unis azo se préoccuper parce que azangi moi et loko na ye ya kolia na kati ya Congo parce que moi je ne crois pas que ba américain ba linga ba Congolais tout et puis ba linga bango parce que ce qui est à la Gibongo bande les États-Unis allaient ouvrir la porte grandement la porte pour les Congolais parce qu'on a visa librement pas que dans les États-Unis mais les États-Unis ne le font pas car les lobes s'en soucient dans ma cabotali mboka na biso délai constitutionnel on va respecter des délais constitutionnels sinon on va sanctionner Raïs na ba collaborateur donc ça prouve combien ils sont pas Congolais tous naïfs il y a n'importe quoi on va représenter nous sommes vraiment naïfs à tel point que n'importe quel monde aroyana di kamboka beta di Congo to zone di melaye mutu aroyana di kamboka ne pona Congo to zone di melaye journée ville morte par exemple Fayulu azosenga ba mama o bateka ka mwa malewa na bango o balesaka bana na bango na malewa o azoteka papa o ya bimaka chaque jour akende koteka mwa biloko na ye o alesa bana na ye Martin Fayulu azosenga na ba mama na biso bateka mwa malewa na bango po akende kolesa bana na ye papa na biso azotambusa mwa makasu na ye mwa kimbiolongo na ye na mutu o alesa pe bana na ye bavanda na ndako ville morte. Entre-temps, yé hôtel na yé zana ba porte grandement ouverte. Restaurant, Makambutu, les gens rentraient là-bas pour bakende kolia. Pourquoi ne pas commencer à fermer sa propre boutique à elle avant que senga batu mususu? Ozomona combien
biso peuple toza trompé na bateau biso tozo croire que bato wana baza ba dirigeant ya solo. Et là mosusu na yebo remarquer que mutu soki aza na gouvernement mutu wana aza mutu mabe, aza voleur, aza sorcier. Donc on accuse de toutes choses. Et quand il sort du gouvernement, a commis en opposition, mutu wana a commis mutu malamu. Nano na mona te na mboka batu situation ya bongo si ce n'est pas chez nous au pays, au Congo. Donc na mouvance présidentielle batu to bakenda bakuna na gouvernement o bazosa na gouvernement baza ba sorcier. Ce qui a bimi na gouvernement comme na opposition aza mutu malamu akoki ko bomisa mboka na biso akoki ko sala nyonso tout pour na peuple congolais baliaka 50 fois par jour bazwa pape bien-être social batongela bango bandao ya ofele. Est-ce que c'est vraiment la vérité, c'est que les gens-là croient qu'on l'accabisse au peuple, que c'est vraiment vérité que ces gens-là peuvent le faire? Parce que malhonnêteté n'a pas besoin l'axe à makaka. Le fait, il y a aussi maman bavana nandaku yo fongoli boutique na yo, batu bazo ya bolia na kati ya boutique na yo, batu bazo ya bosomba na kati ya boutique na yo, entre tati dit aux autres de ne pas le faire. Voilà la malhonnêteté d'abord homme politique na biso na mboka na biso. Ce que nous croyons que c'est la démocratie, et ça vraiment démocratie na ndenge biso toujours memena yango. Yoweri Museveni a outu kozwa 5e mandat. Est-ce que vous savez entre Kabila et Yoweri Museveni nani mutu abanda ko diriger pays liboso? Boyebi combien de mandats Museveni de la outu kozwa 5e? Boyebi abanda ko diriger pays quand? Est-ce que na Uganda, peuple ougandais, ba éviter que démocratie peut ezalaka? Peuple ougandais, ba éviter que constitution peut ezalaka. Donc, na mondo yo kaka na mondo yo nzambe ndinga sala, les seuls peuples que Dieu a créés qui peuvent connaître la constitution et savoir la démocratie, c'est les Congolais. Peuple mususu te ya monde. Tozala ba Congolais angambo bazawana, lelo Sasungeso s'est référé à la référendum à Zozonga, ce qui lobby au bien mois de mars prochain, élection présidentielle de Zosala. Bon, notre frère derrière, na Est Kuna, Paul Kagame, a recourir pe, na ndenge moko kaya référendum, yewana azozwa 3e mandat na ya kopesa sa candidature na présidence. Est-ce que le Rwandais ne connaît pas c'est quoi la démocratie? Il ne connaît pas c'est quoi la constitution? Sauf le peuple congolais, Moutoubayebi, démocratie et zanini, constitution et zanini. Alors, bande konangai, tozo temps. Il faut vraiment tozo temps, et tant que peuple, il y a réfléchir, place tozo kende. Parce que toyebi place to wuti, mais est-ce que place tozo kende et ça ndengeni? Parce que bateau lelo, bazo bois que la raïs makambu, tout na moutou. Batouana, il a travaillé avec d'autres. Oh lelo babimi ba mon santo. Babimi ba sauveur. Babimi ba Moïse. Oh ba sauver Congo lobby. Oh ba osala que peuple là comme on dit 50 fois par jour. Pourquoi? Parce que bazalaki na ye ba longwe kuna na kan wana ba yesu ko na kan oyo ya bateau baza vraiment blanc comme la neige. Que basala la mabete. Or, quand il regarde le passé de tous ces gens-là, passé na bango ils ont rose, ils ont toujours yamabé. Prenons le temps de réfléchir. Regardez un peu le peuple angolais. Eduardo Santos et Logoni nazo sala pona mboka na ye. Est-ce que bozo yo ka bangolais bazo yemba makambo etali constitution, makambo etali démocratie? Pourquoi? Parce que leurs problèmes, ils sont concernés de leur pays. Les Angolais ont souffert pendant 30 ans. 30 ans de guerre. Et 30 ans, wana, biso ba Congolais tous ba responsable. Il y a souffrance à ma peuple angolais. Donc, tous à la conscience parce qu'il y a des fois, nous sommes les premiers à plénicher partout dans le monde. Oh, basaraka biso mabe, oh biso boye. Mais nous, étant que peuple, jamais te reconnaîtra ma bena biso moko. Nous colomoko te vanda, tout ça l'examen de conscience que non. Ce qui nous arrive, nous l'avons fait aussi à d'autres.
Parce que parole de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Nous avons semé la terreur dans cette Afrique centrale. Et aujourd'hui, ceux qui les l'ont, tout comme na haine na Barwandais, même aux autres des prières na haine ya Barwandais. Pour na kaka Barwandais va participer na aider M23. Mais bah ça dit 30 ans quand même. Mais nous avons fait 30 ans, mes frères. Et vous voyez combien de morts Angolais va koufa. Na 30 ans au biso to soutenir qui Savimbi guerre na Angola. Est-ce que biso to koufa le nombre wana Angolais va koufa? Soyons honnêtes. Soyons honnêtes, peuple congolais. Ceux qui te limitent, toi avancer. Il faut vraiment, dans le moment où nous sommes à la Ghana, la question à se poser pour tout reconnaître, surtout ça, la répatance. Pour nous, tout vraiment sauver. Et puis, tout ça, quand nous n'arrivons pas à reconnaître le mal que nous avons fait aux autres, et que puisse toujours reconnaître que malo ya batu toujours azo sala biso, là vraiment c'est ça mabé. Alors comment to bima siko na libulu o biso to zali, parce que il faut to yeba mabé ni biso to salaki pour biso to bima na libulu wana lelo to commença Barwandais, donc comme soki mine lelo nazo yo ke frontière ya biso na ya bango est grandement ouverte. Les Congolais traversent comme ils veulent, les Rwandais traversent comme ils veulent. Je pense que les moment étant que peuple, il faut tout vendre tout ça l'examen de conscience pour tout pour kende liboso. Biso to lingi mboka wana e kende liboso et tombwama. Mais pour et tombwama, il faut vérité ezala. Qu'il n'y ait pas de mensonges dans katia, il y a des kambo tout aux autres la biso ba congolais. Mais quand il regarde les lots, est-ce que vous pouvez reconstruire vraiment un pays avec des mensonges? Nous devons la vérité dans l'opposition. Par exemple, les lots que nous voulons aller aux élections selon le délai constitutionnel. En 2011, Bana Oyo Bazalaka Bananike. Na 14 ans ou bien 13 ans, le lot a commis na 18 ans à l'âge de voter. Qu'est-ce que vous allez dire à ces enfants-là que non, bino, tant bisoto enrôlé, bino pour voter, ça te beau c'est l'élection, parce que Fayulu Alinga comme président, tout l'exana Fayulu comme président, Bozelananu, ou bien tout l'exana Moïse Katumbia comme président, bino Bozelananu, ané, oh, Moussou Roya. C'est ce que vous allez dire à ces enfants-là, ces jeunes garçons, ces jeunes filles. Aujourd'hui, là, or, beaucoup de fichier électoral pour voter. Deuxièmement, vous dites aux gens, diaspora, il faut voter. Vous demandez à la diaspora de voter. Diaspora, wana, eza diaspora ya mutindo na mutindo, ya modèle na modèle. Bamususu baya étant que angolais, passeport mikanda ya boakela étant que angolais. Mais na mutu makila makambunios tout il est congolais, il raisonne congolais. Mais mikanda na yeza angolais. A commis en même temps français ou bien allemand, canadien ou américain. Bon, maintenant vous demandez à ces gens-là de voter élection na katambo kanabino. Et structure nini oyo go établir la katiwana pour nous permettre réellement que ces gens-là puissent voter pour reconnaître bango que ça vraiment ba congolais ba voter parce qu'ils sont venus comme Rwandais par exemple, Abouaka comme congolais, il est venu comme congolais Angambo, Abouaka comme angolais, il est venu comme angolais, Abouaka comme congolais. Donc, tous ces mélanges-là, les loba nationalité comme une kiri na kati, il y a pas papier na bango. Qu'est-ce que vous allez dire à ces gens-là? Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà un peu la malhonnêteté qui existe dans la opposition congolaise. Il y a des hommes politiques na biso. Ils disent des choses qu'ils savent que ça ne peut pas se faire. Mais bazolo belango na peuple que non et au salam. Pourquoi? Parce que le peuple a une ignorance. Le peuple ignore tout. Le lot que le peuple congolais a mal éduqué. Non.
peuple congolais a mal éduqué, peuple congolais a éduqué. Il faut éduquer ce peuple là-bas pour yeba makamundenge ezoko lekela. Peuple ayeba devoir na ye na kata mboka ezalini. Peuple ayeba droit na ye na kata mboka na ye ezali nini. Parce que ce qui lelo peuple ayebi c'est qu'on dit les droits na kata mboka na ye. Peuple ozala na fier ya oyeba que non et loko yo eza bien ponanga et loko eza bien te. Et puis moyen pour ça la mabe na moninga na ye ezate o na lilo banzambe to lobaka ke to linga na biso que l'amour règne entre nous parce que quand il sait que o lingi moninga na yo moyen sala ye mabe ezate yepe moyen sala yo mabe ezate. Et ça nous manque dans ces pays là. Nous devons éduquer ces peuples là to l'axe bango musala ninga musala musala. Ce n'est pas que ba yebi musala te mais travailler. Quand on dit travailler, je pense, Papa Roger, Bandekonanga Moussousou, Pierre Manziza, Papa Augustin, Otobana, Bamboko, Oyebi, quand on dit travailler, c'est quoi? Et quand nous disons travailler chez nous, c'est quoi aussi? Il y a une grande différence, il y a travailler et travailler. Parce que tout le monde va pas que non, travailler, ça a bloqué au salut, acte de présence, lobby aux ozonga, au nanda, na pourquoi, et c'est ça travailler. Non. Travailler et travailler, il faut avoir la conscience professionnelle dans le travail. Ce que nos frères n'en ont pas. Et pas n'abisso, ceux qui ont chef du personnel, ce qu'on dit travailler, quand il part au travail, il revient à la maison avec de l'argent. Mais awa ils sont des mois na tête. Aux 2 semaines ou bien, la fin du mois, mais chez nous, il faut chaque jour amener de l'argent. Et c'est ça que nous appelons que les gens doivent travailler et que les gens travaillent. Ça, ce n'est pas travailler. Ou donc yoga sabotage parce que non pour travailler, mais pour atteindre un objectif. Il y a un mona lelo, tous abattre les bossois pour les misale zate, tous abattre les bossois pour les la haut, batu balingi pour engager bisote. Mais comment quelqu'un peut t'engager? Yo mutu aux ana conscience à ma bende ngwana na musala. Oya lobby o mwana nanga kufi lobby kuna mwana ya ser nanga kufi lobby kuna tata mwasi et quand on vérifie ces choses là ce n'est pas la vérité. Pourquoi? Parce que peuple azo kolana lukuta oyo bomoni ba homme politique na biso ba komi na lukuta. Jamais ils peuvent dire la vérité. Ni Fayolo, ni Kamere, ni Katumbi, ni qui que ce soit, na Kanabango, Moutoro, la vérité azate. Qu'ils disent à la population aujourd'hui que non, totali likolo, totali nase, tokolo banabino vérité que non, nous ne pouvons pas organiser les élections à date d'histoire. Alors ça va nous prendre un petit temps, ou 1 mois, ou 2 mois, ou 3 mois. Na mega vous poser même une question moko na ndeko nanga moko awa. Oh non, il faut kaka les 19 na bi oui ndeko nanga problème exact. To kobi ko organiser l'élection le 19. Est-ce que toi tu veux que tu organiser l'élection pour na batuba kufa, to organiser l'élection pour batuba à la vivant. Oh non, pour batuba à la vivant. Alors, qu'est-ce que ça te demande d'avoir même 3 mois après décembre et organiser des élections que tout le monde sera content. Qu'est-ce que ça te demande? Problème na yo ezali nini? Oh non, il faut les 19 wana. Les 19 il faut makambo to esila. Il faut akende. Donc comme si nous avons besoin de sacrifier tout un peuple pour un seul homme. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas de Joseph Kabila. Mais il faut dire clair aux gens que non, Bisoto, ton préféré, mais Joseph Kabila Zalawana. Mais l'Obayango, au lieu d'aller se cacher derrière des mensonges, à dire de n'importe quoi à la population, dites la vérité aux gens que non, ce que nous voulons, qu'il y ait des morts ou des vivants, mais Joseph Kabila a quitté. Dites-le aux gens. Et c'est ça qui est dans les... Donc, dans Mitou Yaba Congolais, n'a pas opposition, dans Mitou Nabango Ezali Yangwana. Ils veulent sacrifier tout un pays, tout un peuple pour un seul homme.
Pourquoi? Parce que pendant haine na bango vis-à-vis ya Joseph Kabila, jalousie na bango vis-à-vis ya Raïs. Balingi ba boma mboka mobimba pona ngo, balingi ba kabola Congo pona yango, parce que balingi ba koma na place wana. Lobi na zabo sona ndeko na ngamoka, lobi na nga lobi Ignace. Moi je pense que tout le monde la place wana ya présidence, tout peut sango bato mususu. Donc ba belge, ba anglais ou bien ba français, ba koma na place à présidence, congolais moko koma na place wana te, na gouvernement te po soki congolais komi na place wana komi Satan, soki abimi na côté kuna komi mutu malamu. Alors la meilleure chose de faire, to lingite bato na biso ba kufa, to lingite ndeko na biso moko congolais koma Satan, to tika place wana to pesa ba mindele, bato mususu ba diriger yango, congolais moko atia mutu na kati wana te. Alors là nous allons être bons. Ndeko na nga moko salinga ayebsinga wana lobby na sekinga na tali na monique non, c'était vraiment la réalité, parce que aujourd'hui là ce que commis na place wana oza sorti soko bimi kaka okomi soso pembe yango tozomo na baka tumbi, yango tozomo na baka mere, yango tozomo na baka mitatu, yango tozomo na lelo banani oyo ba mwando simba, tout ça, tout ce monde là ils étaient là-bas, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, ça vraiment blanc comme la neige. Alors la meilleure façon, tout ce que la batu mususu ba kumba biso, biso to zalaka comme wana to lia kaka polia, ba de saka biso ndenge to mona ke non, soki biso to komi place wana ke batu tout ba ko mo lia 50 fois non. Mes frères et sœurs, ayons le temps de réfléchir, il y a aussi la réflexion pour na to ko avancer. Totala bandeko na biso ba Ougandais, totala bandeko na biso ba Rwandais, totala bandeko na biso ya Congo Brazzaville et totala Angola. Niveau nini ba mboka wana ezotambolela, niveau nini biso pe ba Congolais tokoki kosala. Parce que na jalousie ezomema biso na makambo ebele o lelo to komi koyinana. Na pesa di exemple ya ndako papa na mama basombi ndako babengisi bana na bango baya bana ba décider quelle peinture, quelle couleur nini to kotia na kati ya ndako, bana basi to kotia rose, bana mibali oh non rose te to kotia blanc ou bien bleu. Allez maintenant au soin vini sikoyo famille ko kabwana kaka kona problème kaka to yokanite kona peinture ya kotia na kati ya ndako na biso to kabwana famille kabwana ke non allez bino to na besoin na bino ne bisute bino pe to na besoin na bino te allez bokene na bino allez to swani to kabwani puisque to yokanite peinture nini to kotia na kati ya ndako. Est-ce que bozumo na mweza vraiment normal bande konangai? Or c'est le problème que le Congo a aujourd'hui. To yokanite ne loko kaka ya moke o ezo senga ke non qu'on s'assoit, on parle, on discute, to trouver compromis pour to kabwana te, pour bande kona biso ba kufa te, pour mboka na biso e kabwana te. Et comme problème, est-ce que vraiment mitu na biso ezo sala? Est-ce que tous un peuple au penza toko kanisa lelo to vandi ke nzambe pa sala ka biso? On a outu kolanda kutu prière ya kuluna moko azo sala prière le bio nzambe sata kutu alobaka mingi alobaka pour rien asala pe lokote à part mbaso soki satan salaka mbaso apa donc biso siko to loba siko ke biso nan mutu salaka biso nzambe to satan. Parce que étant que peuple ndenge ba peuple mususu na outu kotanga ya bamboka mususu bazali, nous devons arriver aussi à réfléchir. La démocratie ne nous appartient pas. Démocratie biso na Congo to Congo sala mona ndenge na biso. La démocratie to ko vanda to lobi non. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le peuple congolais basala bien? Balia, bakende classe, bazanga et l'autre côté. Ça c'est ça les soucis que nous avons. Est-ce que Nakati Martin Fayulu wana sont des parlementaires? Est-ce que Boyoka bakenda na motion moko kuna na parlement que non biso toujours réclamer peuple là bana olia 50 fois bino gouvernement bozo sala yango te
boyoka bato bazana souci ya mboka etambola basenga que non peuple congolais azana identité te tolingi peuple congolais azwa identité tolingi recensement. Or les gens qui ont vraiment besoin et souci de ces pays-là, le Congo, bazabo pour ça balinga ki ba caché. Donc côté balinga ba beta c'était na gouvernement yango wana que bosalisi recensement te bosalisi boyete vous devez le faire. Mais lelo yo de bolanga lobi a yebsinga lobi a solo na moko atuni a lobi bino bozolo ba que non Raïs a sali le côté bon bino quel est votre projet de société? Oh mais biso to kopesa projet de société na biso ndenge nini parce que to yebi na biso te mbongo eza na kati ya compte. Ah oyebi ke na sekinga na lobi mais biso to vandi na bamboko yo soki élection ye opposition esala un projet de société na bango baye bambongo eza na compte baye bambongo eza na compte te mais l'estimation ezalaka. Alors notre opposition qui manque même des estimations. Entre-temps, il y a des grands professeurs Nakati, il y a des grands maîtres, banani, tout ça Nakati kuna. Ba professeurs historiens, ba maîtres, banani, qui avocat, ya mboma, pe ya fruit, pe ya nani. Basa kuna Nakati na groupe na bango, ils peuvent pas faire l'estimation. Il y a projet de société na bango, combien ils peuvent faire sortir pour na basa la ba projet wana. Que non. Après, à l'obio, non, parce que ceux qui ont bimi ce projet de société, n'abiso, baroyi bayango, mon Dieu. Voilà un peuple qui veut la démocratie, qui veut le développement de leur pays. Voilà un peuple. Au biso, tu vas aller dans Bamboko, yo, projet de société, avant même l'élection, à l'oba déjà que non, moi je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Bayiba, c'est pour l'avancement de ces pays. Et ça pour la bon bien-être ya mboka na yo, bien-être ya population na yo. Bayiba te me eloko wane ko salisa nani peuple congolais. E ko salisa nani ekolo na yo. Alors pourquoi avoir vraiment kimutema mabe na niveau ya ndengwana? Ce qui prouve clair et net bande ko na ngai ke bazana projet de société moko te. À part le Kouta na bango. Il y a des projets de société na bango, il faut mentir. Ndenge balobaga na biso na deuxième république, buka le Kouta matabisi na mboka. Yango nde bango bazoko adopté comme système. Pour gagner le pouvoir, il faut mentir. Pour devenir président, il faut mentir. Sans mentir, moi comme président, exacté, moi je peux aux poste même à ministre, exacté. Donc ça, il y a un slogan. Il y a un projet de société à Bissoba Congolais. Il faut mentir pour devenir président, mentir pour devenir parlementaire, mentir pour devenir gouverneur. Si vous considérez comme gouverneur, si vous considérez comme président, comme député, comme sénateur. Est-ce que quand vous avez cette attitude dans ces pays comme ça, vous espérez que le pays n'a pas se développer, le pays n'a pas avancer? Parce que vérité de moute kogu kotonga mboka lukutate ozui avion pour que de bandundu avion est commis kuna tellement conditions météorologiques permettent de qu'avion se poser bozongi qui est là à mentir. Copilote à lobby, avion essence exacte, il a trouvé l'essence pour revenir à Kinshasa, mais il n'a pas trouvé l'essence pour se poser au Bandundu. Imagine. Et il oublie que Batu Bazali au Bazola dans la situation non déguisée. Voilà un peu les positions au Bissotolini pour Namboka Nabiso. Les Loba Ougandais va passer Yoweri Museveni 5e mandat. Est-ce que bayebi démocratie te, bayebi constitution te, quand Kabiso va congolais moutoyebi c'est quoi la démocratie, c'est quoi la constitution? Bande konangai na base tant tozo lo baga yebela biso nyos to ba congolais to yebela. Mais o eleki na Uganda était ya biso ba congolais.
Oezole Kanangola était Yabiso, Oezole Kanabamboka Moussoupé était Yabiso. Et boye barake, les États-Unis ne abozala jamais na souci à ba Congolais. Parce que ceux qui ont un souci à ba Congolais, et l'on va le bosser à bozala souci, il y a ba Américains ou baza kuna. Et quand ils voient vos frères et sœurs noirs, bazobo mabango lokola ba puku, justice eza rendite, démocratie yango eza rendi pété. Alors vous êtes les premiers à penser que les États-Unis azoyoke donc aligner peuple congolais yango alobi pour respecter délai constitutionnel. Mon Dieu, nazo c'est kabino trop. Il faut boyer en États-Unis pour boyer ba masolo. Il faut boyer en États-Unis pour boyer bela. Batouana ba yaka me ba ko ba boyer sabino vérité te. Bande kona biso ba Humberto baza kuna il peut vous dire la vérité des États-Unis. Biso ndenge tout ça moi là où je suis na Canada, on est mieux que ces gens-là. Nazo se glorifier te mais en tout cas naza bien par rapport na bango. Nga lelo na kokende na hôpital naza na souci mon côté mais eux ils ont les soucis parce que baza na assurance maladie mais ngai bafutelanga yango na gouvernement na ngai na kokende na hôpital naza na souci eloko te mais bango bana souci. États-Unis wana obozo yo États-Unis, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, mes frères et sœurs. Otoko kolobela bino lelo ti lobby peut aussi liciter. Alors lelo bazana batu bazana souci à Congolais parce que il faut respecter des règles constitutionnelles. Et là on a bango de ba souci na ngo bana ngo ya golia na kacha Congo. Ndenge ba français baloba ke Gabo eza restaurant na bango bango pe balingi ba komisa Congo restaurant na bango tama yo nzala les États-Unis aye golia na Congo Kinshasa. Voilà en quelque sorte ce que j'allais dire dans Popa Lelo bande konanga pour comprendre que non tous à la temps et on réfléchir moi mouké to yeba qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que nous pouvons faire pour en cannabis et avancer au niveau. Donc nikamususu na lingana lupa regadi ke nikamususu na lingana lupa ezali biso toye barake opposition a une obligation de côté à rendre le peuple congolais, mais pouvoir a une obligation de rendre le peuple congolais. Voilà pourquoi opposition il faut ça là toujours possible il y a combien pouvoir na faute avant même pouvoir na faute pour baloba na peuple que voilà au moni batango ndenge bazo sala biso to sala bongote. Ça, c'est le rôle de l'opposition. Mais, opposition, il faut être l'opposition constructive. Il faut même la proposition à niveau du Parlement, à niveau du gouvernement, pour que toujours mais opposition pouvoir na faute. Toujours, donc, ce que vous avez dit, il n'y a aucune action positive dans ma tout l'action tout est négatif. Toujours nuisance. Donc, pour conduire le pouvoir en place, pour conduire le gouvernement. Jusqu'à chercher des fautes, place où exalté. Pourquoi? Parce que bango bazana obligation vis-à-vis à la population. C'est le pouvoir qui a des obligations. Alors, pouvoir, si on a des obligations, il y a pas contre rendre la population, le pouvoir doit être vigilant. Il faut être vigilant, il y a une action, non surtout, pour permettre, il y a de diriger Moka et Tambola, pour permettre à la justice sociale et marcher dans Mboka, pour permettre à la justice de marcher dans ces pays-là et mettre la population à l'aise dans Mboka. Parce que ce qui pouvoir à l'action de prêter à la faute. Parce que ça, c'est ce que l'opposition va jusqu'à mener les gens à marcher, jusqu'à mener les gens
à la mort pour la faute wane koye na maboko ya gouvernement baloba bomoni le gouvernement ti bomoni le gouvernement ce qu'il fait maltraite la population bomoni le gouvernement droit de l'homme ezate bomoni tout ça parce que droit de l'homme ezaka na Congo droit de l'homme ezaka na Congo na bamboko biso tovandi droit de l'homme ezalaka te les États-Unis droit de l'homme ezalaka te le pays oyo ezana droit de l'homme o bino bozotie la motema oyo elingaka bino ba peuple congolais bakoki koboma mwana ya 12 ans azana munduki te babomi ye kaka boye et baloba na policier que non policier aza innocent légitime défense abo ya policier wana na likambo nini ya mwana oyo azalaki na munduki te mwana 12 ans pour ma chauffeur, puisque plaque d'immatriculation est en jour, à Kimipe, au Liotika Yakimano, au Landier, au Bétier, 8 balles, Nassima Congo, où le plateau a eu crime de guerre, comment ça se passe, que ce qui est au Keko Bunda, il tombe en guerre, au Koko Beta Moninga Massach, Nassima Congo. Bah, va y avoir expert militaire, bah, pour expliquer à moi. Alors, ce pays que vous appelez pays à droit de l'homme, bah pays au biso to gogo zo leçon morale et pas na bango, bah pays au biso to gogo ko pesa exemple et pas na biso, bah congolais, au biso partout to la mokana tongo na butu, kaka yango nde muteye la biso na ndoto, pays yande mwana, yango nde biso to zolo bela, eza la modèle na biso. Oyo justice na poso mususu ezalaka te mais justice ezalaka nde na poso mususu oyo kutu même na kati ya Congo na biso ezosalama te. Dernièrement Nathalie va présenter le pays le plus dangereux dans le monde. Cameroun, deuxième pays le plus dangereux au monde. Entre-temps, na Chicago, 296 homicides avec les armes à feu. Chicago seulement. La Chicago. 296 homicides avec des armes à feu. Et dans Cameroun, combien de homicides ont recensé dans Cameroun Mobimba? Cameroun est Bima, pays le plus dangereux au monde. Deuxième. Et la Syrie est à la 26e. Vous trouvez ça vraiment normal? Et puis, Bovani wana, bato aliboso bokumbi ça, et États-Unis d'Amérique. Kono, et Zoyo que la paix, et lingi peuple congolais, il y a un balobi que to respecter des règles constitutionnelles. Parce que, to commandé de marionnette, mogo boike, bazo diriger yo, oyemba kanzela, c'est la constitution, démocratie, constitution, démocratie. Il y a un biso ba congolais to commandant. Oyo, Rwandais, oyo kaye na monoko na yete, Angolais goyoka yango te na monoko na ye ou bien Ougandais goyoka yango na monoko na ye te, Zimbabwéen goyoka yango te, Congolais à Brazzaville ou bien Gabonais ou bien Camerounais ou bien Sénégalais ou bien Malien, décider que ça pa pays wana goyoka yango na monoko na bango te, kaka biso ba Congolais to koma ba marionnette ya occidentaux ou bazo commander na musika to lobaka to yembaka démocratie constitution constitution. Et tous au monde nous sommes fiers. Au latipe kazaka bien yoka français moulaï ya ko globa di n'importe quoi aux oloba kutupe aux kanisa ya ngoti. Ndeko nanga to solo la kina yedo bi azoloba. Ailanda ki professeur moko azoloba na radio Kapi azo expliquer si la ville morte il y a le 16 février. Mutu moko alobi na ya alobi mais quand il parle il y a le 16 février. Est-ce que tu sais que le 16 février, wana, journée wana, batu wana, bakufe la pona bosenga, dialogue, et yo lelo yo, ozolo ba, oh, boina boye. Professeur, il y a université penambo canabiso. Maintenant, il dit, oh non, ces choses-là, je ne savais pas. Mais avant d'aller dire quelque chose, nous avons moyen au ça la recherche, au réfléchir, non. Biso chigo problème na biso yangwana parce que to début français
au bimika n'importe quoi au déclarer parce qu'il y a des français il y a motozo mona ba Martin Sali ba Odombo ba Boketu premier n'importe qui dit de n'importe quoi oyo kutu na ye moko na mutu na yazo comprendre te makamoni na zoloba tu go batwa nengwana bangonde mutu bozoloba basala ba futur dirigeant ya pays comme Congo wana ngapo na ngana limité ke batwana bakozala ba futur peut-être tango ko kabona mutu na mutu azui parti na ye wana comme dirigeant ya parti na ye parce que c'est ce que l'opposition cherche tango bozoyo bake ba telemeli Raïs pour la bango ba telemeli Congo te ba telemeli nde Raïs parce que jalousie na bango vis-à-vis à Joseph Kabila ce n'est pas vis-à-vis il y a peuple congolais qui va aider peuple congolais non bango nde bazana haine na jalousie vis-à-vis à Joseph Kabila parce que qu'est-ce qu'ils veulent ces postes là de président de la République bazana besoin à peuple te bazana besoin pe mboka te mais à comment va président et le reste on verra. Alors biso peuple place tous a dit to vanda bako saka biso te to za pe mwata ya kokanisa ka totala ka pe batu mususu parce que second au komi ko tricher peuple mususu peut-être vous allez bien au tali au lobby mais pourquoi bango kuna bazabo ete ndenge biso tozali et pourquoi bango kuna bazo sala bo ete ndenge biso tozali et peut-être et au fond la biso pe bongo et côté ya pe biso ba congolais place na bisika nyonso tozali donc c'est ça bande konangai toujours à temps ya pour réfléchir avant de faire quelque chose tous à la marionnette te ya Occident parce que quand totali par exemple na uti ko pesa exemple États-Unis autolobaka ke pays à droit de l'homme pays à démocratie l'exemple amike kana pesi comment bazo boma batu droit de l'homme ezolo belo côté justice pe ezolo belo côté au contraire bazo ko innocenté bato bakomi batwana pourquoi parce que pona poso na bango et bino ba congolais boza ba mindele si boza ka batu mwini alors comment bazo bomela bino bande ko na bino batu mwini ko na justice ezo sala maté droit de l'homme ezate kaka nde pa na bino droit de l'homme ezala na Congo. Est-ce que bozo ko me poser ma question ya biblo ba ndengwa na te au vandi au lobby mais comment qu'on a justice ezali et droit de l'homme soit disant ezali pays à démocratie ezali mais justice a motozo mona moté droit de l'homme peut tozo yo ka moté démocratie a moté tozo mona moté alors bango ba lingine ezala awa e pa na biso na Congo to se poser question wana to za fait pas il y a pour réfléchir un peu to se poser question wana que pourquoi kaka biso bangote est-ce que on a le temps là de se poser des questions comme ça biso ba congolais non pourquoi parce que nous sommes aveuglés par la haine et la jalousie c'est ça qui fait de nous des grands peuples la haine et la jalousie bolingo kati na biso ezate or si nous prenons nous donc toujours promouvoir bolingo yango nde mutu ko aider biso yango mutu ko sala ke tozala peuple moko convaincu et peuple moko to ya ko triompher na makambo nyonso parce que l'amour fait triompher beaucoup de choses oyo boko va ko triompher parce que peuple congolais ayebi nanu droit na yepete ayebi nanu donc importance na yete na kati ya mboka wana ayebi pe mboka na yete importance na ngopo na ye. Alors nous devons arriver à éduquer ces peuples là-bas yeba mboka na bango Congo importance na ngo ezali nini pona bango et bango droit na bango na kati ya Congo ezali nini a partir ya wana nde okomona ke to yeba comment to ko komba pays na biso to yeba qu'est-ce que nous pouvons faire tant que Congolais pona mboka na biso avancer. Ce n'est pas parce que les Français va l'obito salaboyer n'éto pas avancer. Ce n'est pas parce que les Anglais va l'obito salaboyer n'éto pas avancer. Ce n'est pas parce que les Américains disent ça que nous allons avancer. C'est parce que nous les Congolais entre nous on se dit na franchi que nous pouvons avancer. Na bolingo ya mboka na biso. Là on avancera mais sans tous à la franc entre biso na biso.
to lingana biso na biso okanisa te que parce que ba français bazo ko pousser biso to sala yango que to ko avancer. Là vous vous trompez mes frères et sœurs. Ozo ko sala liboma. Ba français ba ko mema biso tout droit na liburu. Les Américains la même chose, les Anglais la même chose. Or entre biso na biso ba congolais ceux qui to vandi to sololi to yebi to lingi nini pour na peuple na biso to lingi nini pour na mboka na biso. Là nous allons avancer. Ce n'est pas ce que l'autre dit qui va faire quelque chose, mais c'est ce que toi et moi on s'est dit qui peut faire quelque chose, parce que nana yo to zaba congolais pays wa nezo ko appartenir biso ngana yo to yebi loko nini Congo elingi et loko nini Congo elingi te et loko nini peuple na biso alingi loko nini peuple na biso alingi te. Mais américain yebi te loko nini peuple congolais alingi et loko nini peuple congolais alingi te. Lui il veut se mêler seulement à jeu ya dame ou ya soccer, mais a yebi te comment ça se joue au Congo, parce qu'il veut se mêler à la biso que non il y a sa grande puissance, mais au fond à éviter comment ça se fait au Congo. Tout ça, la comment tout bon ça va marquer mon abisso. Bango ba yebi amote, mais bango bazo kota kana kati ya jewana. Pourquoi? Parce que un obiso tout ça nango, oyina na biso tout ça nango, toujours permettre bango ba kota na masolo wana. Et ça lokola lelo bino na kati ya famille na bino, vous avez un problème. Ceux qui bino moko na kati ya famille vous trouvez compromis na kati ya famille na bino, vous cherchez un étranger qui ne connaît rien de votre famille, aya bokota na makambo wana trouver les bino solution. Yango mona gawa epa na biso dès que bobandi yango pa oliba le profit famille panzani. Yango bozo mona kuna ba petit banani ba kuluna ba komi ebele bana bandoki ba komi ebele parce que vous avez donné l'accès au pasteur et à n'importe qui de dire quoi que ce soit na kati ya likambo famille na bino oyo e considéré yete ayebi famille na bino te akoya koloba mwana azandoki tato azandoki ndenge na landa ki dernièrement sœur moko ya camerounaise azoloba. Comment expliquer ça? Ba église de réveil yo pasteur moi si à quelle église pasteur aloba na moi si que ton mari a se transformé en nguma ye mutu alala kana mobali wana soki pendant 30 ans 40 ans ba vanda na ye mokolo moko ta mona ye akoma nguma pasteur aye ayebisi lelo mwasi mobali na yo akoma nguma mwasi tama kozonga siko na ndako mwasi wana kosala nini avanda na mobali wana akoma nguma to akanga bisaka na yake na ye. Voilà en quelque sorte des exemples concrets où ils ont la problème Congo tozanamo. Nous avons un problème. Ces problèmes que nous avons, nous devons les résoudre entre biso na biso ba congolais. Na kata Bible exemple mo na kopesa ezali ya Néhémie. Azali serviteur, azali mwana Israël akimaka. Ndenge biso na bino lelo tokimi pe na bamboka na biso na Congo, toki na ba toyi na bamboko tozali. Mais Néhémie place azalaki mutu to akouta na mboka na bango azoluka ayeba sambo ya mboka na ye place a outi ba otoa na ba outi. Et vous et moi nous le faisons chaque jour. Ce qui voyez que mutu outi Congo au niveau yeba qu'est-ce qui se passe là-bas au pays. Et Néhémie tango batu bayeba yebisi problème ezo le kakuna na Congo et salagi mawa. Mais il s'est décidé un jour de retourner au pays pour akende kotonga mabele ya bakoko na ye cimetière ya bakoko na ye o bapanzaki babomi mire. Mais quand il est retourné là-bas azalaki na tâche moko facile te bandeko na ngai. Ceux qui lisent la Bible peuvent lire l'histoire de Néhémie et bakomona ngo que cette histoire nous appartient nous les Congolais. C'est vraiment l'histoire ya yonangai Congolais. Et je pense que la histoire côté qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que Congolais? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Néhémie retourner là-bas pour aller construire des murs tout ça. Travailler avec ses frères, travailler avec ses sœurs, mais azalaki na tâche moko facilité. Et ça, tout le monde biso nous tout na situation ya ndenge wana na mboka na biso
qu'on n'a pas ces tâches faciles. Il y a des gens qui sont là pour se moquer de vous. Mais Néhémie, croyance, détermination, bolingo, ça fait la différence. À Saraki et Lokoya Kenela Ginabande et il a réussi. Vous et moi, nous pouvons le faire. Mes frères et sœurs, nous pouvons bien le faire. C'est question que tous à la détermination et la croyance que Dieu peut combattre avec nous et nous allons réussir et relever ces Congos-là pour que les pays mogo émergence il y a lobby ndenge ça dépend de vous et moi Congolais pour pays où on est comme un pays émergence. Ça dépend de vous et moi Congolais pour pays où on est à la détruite. Ça dépend de vous et moi Congolais. Ce qui est lié pour pays où on est pour avancer. Ça ne dépend pas des États-Unis. La solution ne viendra pas des Américains, ni des Français, ni des Anglais, ni l'ONU. Au contraire, Bango Kutubaza force occupante. Occuper le territoire congolais. Alors, solution pour vous pas Bango Ndengeni. Parce que Bango Bazawana, pour rester, pour gagner ce qu'ils ont venu chercher au pays. Alors, comment ils doivent vous amener à la solution? Voilà en quelque sorte une réflexion na linga na sala na popa lelo na mener pe biso ba peuple congolais tout pour ça la réflexion pour l'avenir à pays na biso. Nous avons besoin d'une réflexion profonde. Il y a biso nous surtout hommes politiques, petits peuples, tout ça la réflexion parce que les agitateurs que vous voyez là, ce n'est pas les gens qui sont là pour le bien-être à pays Nabiso. Et ils cherchent la solution aux États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. La solution du Congo ne viendra pas de ces gens-là. Ce qui n'a qu'aussi posé la solution et pas na bango, ça ne sera pas une bonne solution. Et vous allez destructive pour le pays Nabiso, pour l'avenir du Congo, pour l'avenir de son peuple. Solution aux États-Unis est une solution destructive. Et aux en France, destructive. Et aux en Grande-Bretagne, destructive. Et vous avez la constructivité pour le peuple congolais. Pourquoi? La preuve est là, la Libye. Est-ce constructive ou bien est destructive? Binobo peut sa réponse. La Syrie, c'est constructive ou bien est destructive. L'Irak, c'est constructive ou bien c'est destructive. Parce que ça, c'est la solution qui vient de ces pays-là que Bisso toujours tient en veilleuse. Que non, on va aider Bisso, on va saluer sa Bisso, on va respecter des délais constitutionnels. La solution à Bango est toujours destructive. Même il y a construction. Il y a un moni où Chine a commis dans les pays africains à aider Bango moi propriété na bamboka bino moko bino na ngai ba Congolais tozaki koseka lobi Éthiopie omoni ka mutu akonda ata Éthiopie oyo lelo je pense vous aurez honte de se moquer des Éthiopiens parce que ce qui se passe chez eux ça ne se passe pas au Congo. Vous aurez honte de se moquer des Angolais parce que ce qui se passe en Angola ça ne se passe pas chez vous. Alors Congolais était à nous. Nanga Morope était Yangaï parce que je le suis congolais. Je veux le bien-être à pays Nangaï. Voilà pourquoi je ne veux pas la solution des Américains, ni des Français, ni des Anglais. Je veux la solution des Congolais. Entre nous, qu'on trouve la solution pour la reconstruction et le bien-être de ces pays et de mon peuple congolais. Voilà en quelque sorte que nous pour s'adresser à Bino Bandekunanga pour Payalelo. Yangoana, Wazali. Na mato ya koyoka ayoka kwa zali na motema ya kobomba pe abomba kwa zali na motema ya kosalela pe asalela yango. C'est une réflexion profonde à tous les peuples congolais que ce soit na psychanalyse tout aujourd'hui politicien ou pas politicien tout ça la réflexion. Est-ce que solution ya kotonga mboka na biso
Il y a développement ya pays na biso en États-Unis, na France, na Grande-Bretagne. Soki zalaki bongo, Libye ndeza bien, soki zalaki bongo, Syrie ndeza bien, soki zalaki bongo, nde Irak eza bien. Alors, Afghanistan ndeza pe bien. Pourquoi? Bamboka wana eza bien te kaka Congo nde muteko ya kokoma bien. Posez-nous la question, donnez aussi la réponse. Réflexion na pesibino na semaine oyo toujours bandalo. Yango wana mutu to réfléchir. Est-ce que solution pour le développement ya Congo aux États-Unis, en France, na Grande-Bretagne? Est-ce que biso toza ba marionnette na bango ou bien toza peuple ozamba salaka? Est-ce que nous pouvons pas faire ce que Néhémie a fait avec ses frères pour na kotombola mboka na bango? Nous ne sommes pas capables de le faire. Est-ce que nous ne pouvons pas pratiquer l'amour? Place la biso na biso ba Congolais pour Congo et avancer. Ce sont des questions que nous pouvons nous poser avant tout ça, la réaction à n'importe quoi, avant tout finga, parce que biso de comme un champion, nous doit saluer réflexion, alors bien yo elo comme na ndenge normal au fingi. Yango elo ko biso to monique développement na biso eko ya na le quota pe na finga. Si c'était ça, les bamboka ebele et tongama na niveau moko ko sakanate, nde toza penza na paradis quoi. Mais nous ne le laissons pas. Pourquoi? Voilà, étant Congo et Zanangolelo, pourtant que nous sommes des champions en Niger. Pourquoi ils ont ongamaté? Tous un champion dans le Kouta. Pourquoi ils ont ongamaté? Et le bas général qui est au Banda Boyiba depuis 1960. Pourquoi tous ont avancé? Tout ça la réflexion. Bota la Bangolais, Bota la Rwandais, Bota la Congo Brazzaville en face. Regardez ces gens-là, les Ougandais qui donnent maintenant un 5e mandat au même président Yoweri Museveni ou à Banda Amaraïs. Tout ça, la réflexion, tout ça, les réflexions, on a tout trouvé compromis, un dialogue pour tout le Congo et Kennedy. Et les élections seront paisibles et tout le monde pourra accepter ces résultats et le Congo va avancer vers des pays émergents. Merci beaucoup. Nous avons Pambola Bino, Père Pambola. Et que le Congo, Père Pambola, peuple na ye mouvimba na bisika nyonso bozali. Nous avons Pambola Bino, Père Naba, autorité na biso, parce que nous avons un devoir aussi de prier pour ces gens-là. Au bazo kamba biso, au bako kamba mboka na biso na ndenge ya solo. Moi, Nazara, donc, étant que croyant, ndenge de place Nazali, je peux dire à ceux qui sont soi-disant croyants, combattants, que le Banzambe, nulle part ailleurs, c'est une solution bandimi, tout se comporter dans le comportement où nous sommes croyants congolais vis-à-vis d'un pays, vis-à-vis de l'autorité, soi-disant des pasteurs, où le Banzambe, de prier pour tout le monde, même les rois. Soki botangi liloba wana ya Naomi bokomona ngo qu'est-ce qui s'est passé eza na Ancien Testament o bayebi Bible te o bayebi Bible eza na Ancien Testament Naomi obandi na 1 okende alembe palembe okomona histoire ya Naomi eza histoire monene mpona biso peuple congolais et ça peut nous servir d'exemple. Parce que bango pe basi bayaki ko subir même conséquences au biso de l'autre zato parangana na libanda. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il retourne chez lui et faire ce qu'il a fait? C'est une histoire qui va nous aider beaucoup dans la réflexion à biso pour tout landa bato le kutate au bazo kosaka biso. Et logo nous tout alinga kosaka comme président de la République, comme ministre, comme député, comme sénateur. Parce que celui qui a utilisé le Koutate, il ne va pas avancer. Ça, c'est le style de vie que les Congolais doivent adapter. Les injures, les mensonges. Ça nous fait développer. Que Dieu vous bénisse. Merci, monsieur Ignace Mbuta, Bandekoba Bolingo, Tokomi, na Suka ya Masulo, na biso ko ete miniti, bapesa ki na biso esili kokoka. Topesi merci na monsieur Ignace Mbuta, oya memela ki biso sujet ya mokolo lelo, pe topesi merci na bandeko nyosu, oyo ba assista ki biso na kati na Masulo ya butu ya lelo,
pe na tango oyo tolobi bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya Radio Zoumel 1000. Merci. Radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Mota Volcan qui yango ya bien Keba Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi botuna nga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zoumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zoumel. Avez raison Aïe Président Bolise, tout sola sananga, beto na beto mosaïko yo, lusolo yo. Adiansi mokomba koba. Allez, touchons ça. Adiansi mokomba koba. André les Safoutiers, Adas, Kimabita, Alain Jabba, et Fidé de Fer. Yari Kilumbu, Peka Bangobigoko, Ko, Sami Sasseur Nono Makangila, Fier, Jarené, Zolane.
Seiso. Voilà. Faustin Mpaka. Big Master. Yakeo Blaise Sasa. Aliati Mokomba Komba. De Gaulle Moulumba. Aliati Mokomba Komba. Aliati Mokomba Komba. Horizon Masamba. Aliati Mokomba Komba. Aliati Mokomba Komba. Aliati Mokomba Komba. Désiré Lomba Obama. Lando Batibuka. Hilaire Mabelonga. Osaka. Hubert Betamona. Kati Betamona. Atele Makina Poin. Ure Kakani. Atele Makina Poin. Yashosa Ramonie. Atele Makina Poin. Ure Kakani. Atele Makina Poin. Eric Elena Monie. Viva! Viva Eric Masea! Viva! 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 Bana Mambro! Viva! 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 Ititi! Viva! 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 Bana Gini! Viva! 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 Bana... bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokodeposela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zoomel Mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.